c'était à bien haut. Ok. Tu es en live. Pour essayer ma tête. Akopa yaya to lukande sika to fanda to zwata moyo moko. Garçon wana lelo ya akopa babi lelo na katande likasa na tina mutolo kwa mtaoka posa weza katande kwa lelo zaka suite fin. Akopi esi la te qui soit pas là qui soit pile. Lelo zaka suite fin. Ok. Tu me donnes même 10 minutes là. Non, mais pas de quoi. Bonjour grand monsieur. Bonjour, bon. J'ai des visiteurs ici, je te rappelle. Oui, bonjour. Faites, excusez-moi pour le dérangement. Nga kombo na nada nana copine nga comme on est Patrick. Ah bon? Apollo ti bien félicitations. Oh ouais, merci. Et ça bon là il y a eu ce qu'elle là c'est. Ah mais maintenant qu'est-ce que vous voulez? En fait, on vous a juste apprécié, c'est ça. Oh, merci, c'est bon. Et puis c'est bon, il a aussi papa tous les cas qui soit pas là, qui soit pile là papa n'a habité. Et on va biso dégager, on comprend si par là on va prendre bisoni. Mais c'est moi je vous connais pas. Papa, attends yebi biso tembo que ça ba réalité nango. Moussa to zo te ba na biso banda ko ba obo comme bien. Mais qu'est-ce que moi je vais avoir là dedans? Papa vous avez à voir. Il nous va voir la carte. Ça doit paraître aux mise en scène. Mais je vous connais même pas. Papa Lucas a vu quelque chose, sinon tes réputation. N'importe quoi. N'importe quoi. Réputation ne compte pas liboso anda. Quelque chose par rapport à... Fais quelque chose. Papa par rapport à Nzoto na biso oyo sakani nango. Fais quelque chose, sinon tu peux dévoiler ma réalité. Vous êtes des fous comment? Au lieu de déchaîner. Même je vous connais même pas. Parce que vous ne connaissez pas la réalité. S'il vous plaît. Papa Zali Bosanda Kunoso Nina Matsavona Peta Kamabe papa. Messieurs, on va vous arrêter. Messieurs, s'il vous plaît. On se connaît pas. Mutamona papa li bandi wa kanti muta sérieux que makambo elengi. Non maintenant vous là maintenant vous papa, vous dépassez le mot parce qu'on se connaît pas. Papa, on est dans la conversion le pote bébé pour te ça va pour la sama peka. Poko beta biso. Mais ça c'est quoi ça? Olinga tela pisa ngulu ne misebe bala pa makoso. Mon Dieu. Makopa ngai nada na copine nga Patrick. To tiki ba mapangu nyoso papa to sepeli no lokwa nde ba pomba balinga anyao. Nde baluba balinga chibela bela papa et puis il faut devoir biso. Et lokolia na ndenga obata malelo likimbi na ndenga balabala. Monsieur un peu de respect. Un peu de respect, on se connaît pas. Respect to je suis un responsable. Un peu de respect. Qui soit pas là qui soit là. S'il vous plaît, je suis devant chez moi. S'il vous plaît, on est papa. S'il vous plaît, on est devant la parcelle de notre mari. Et puis là tu m'énerves, c'est ça? Moi je suis ton ami. Yaya, tu es une personne qui prend les PD et aujourd'hui on va te saboler les choses. Bonsoir. Mais mon petit, je sais pas. Nabimi boy na linabima et na moniba na mibalo mibale. Papa, eza théâtre ça makambo solo. S'il vous plaît, papa to kendane likimbi. Pomone boya ya anzo to mukie makasi. Je suis un homme marié, s'il vous plaît. Papa met là dedans. S'il vous plaît. Hein? Vous criez devant moi, cela veut dire quoi? Je ne connais même pas. Allez, dégagez devant moi. Vous devez vous dégager. Alors quoi, nier tongo. Est-ce que vous pouvez aller discuter même là-bas? Pas ici, pardon. Et puis, il y a un famille kalatika bande connaît ma pangue hérité zatike là on découpé tant de l'écologie diembela na kati qui soit pas là ça va ta pose satin de toutes les façons petit parce que je n'ai pas le temps à reperdre Tani c'est ça Tani le repère de la biso Ozo meka machine zo mona yo alors quoi il faut quoi vite s'il vous plaît c'est quoi c'est quoi je connais pas papa mon pas le bail ça vous s'appliquer libanzo na ko bango
yo lelo toko diembela omonde Zidane là pas biso na makopa omonde Zidane ndanda opesa Messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Yaya na zolo ba bien bongola motema. Tozolinga oyo biso etikala ke pa na yo. Bongola motema pasteur pe. Etikala ke pa na biso. na yo na pas Yaya. Etikala ke pa na biso tozolinga. Bino mokobongwa na te. tokobongwa na melelo te likam na ntango nango Esengeli na bino mobali na biso totike na mbongo mpo na obongo Tout justement. Mi papa na kimia nyonso yaya nga na papulaka. ayebi mwasi na Loba. Oui, papa pasteur, heureusement le roi na monio. chéri na bayi da kovo da fo badba Yaya. Messieurs, Boni un peu de boyeko. respect, hein, un peu de respect. Hein? Vraiment, on a mon mobile, il ça respect. Hein? abenga biso kuina nteni Oboza banani? Tango Oboza yeba banani? ki mobile biso wela ko telemisa biso. Yaya. Oyebaka. oza devant pasteur te okotosa pasteur Na boyi ki pasteur. okotosa pasteur te Wayabi kuti wa menacé. oza normal te Oui, nayoka nanu yezela. Bokobongwa na Je lelo. sortais, on m'a appelé chez un ami. Nazo bonga mapona kende. Subitement, na moni bana mbalo mibale baye. Babani non quoi apprécier ngai non olati bien, n'est-ce bon merci. mobali na zane na bimane mikolo nyonso na apprécier leo na balabala kisua mpala Bango na sikaki na ngondambu, na bango bimaka, je sais pas. Ce genre de personne vraiment. Yaya. Je peux sortir avec ce Yoka. genre de personne. Na lobi somba nanu kimia. na na mbongo te Na biso yoka nanu. Makambo Natambo oyo neloko te bino na bozosala. Mwana mobali esengela tikala mobali. ya mwasi mpe fo atikala Ya mwasi esengela tikala mwasi. amen pasteur makopa Alléluia. Ah oui. ya mwasi mpe atikala Makambo oyo bozosala bino mibale eza kozanga koyeba. Mikolo uti koleka papa landanga bien. Mwana mobali moko amisali mwasi. amabe fa abotama mwasi Nakangi ye na kati eglise na bongo liye motema na yebisi ekende komekaki mwasi. Tango ake komeka zongaki alobi papa na bane kosala musala ya perte. Ki mobali nange esengeli na salila ya. aza mabe seka Oyo bino bozosala seka za papa, Fais moi nana za pele moi moi. pasio tobetela atolo yo mwasi. Toza vraiment. papa pasteur Kata kula pala to abase. makopa Na mona otabiso na soni. makopa pasteur epuis lelo osenga pasi bana vecle baoluka evolo kota ye yo akima bakanisa kufi ye okotosa ta pasteur te mango bazoba na bino vraiment Porter ba langage zo kango te. bobomola mitema eza normal Porter ba langage zo kango te. Siko biso tango to défouler le balo ba n'importe quoi. Nandeni. Okobongwa na to okobongwa na. Olobi. Na bongo de na ko mbisi yo na ko ngolo na ko ntombo. Na ko mbongo to na ko mungu. ngana obongwana pasteur ngana obongwana Pasteur, na obongwana mana otika bio ya kinduba na ofana ndako ya libala j'ai quelque chose. na mbali nanga Je dois vous laisser ici. Je dois quitter cet endroit parce que bazo zelanga. Na ko perdre temps nanga hotel. On vient de biso responsable za pe mo bobo ya temsela banzela. papa mbali nanga ko perdre Na yebi bango même pas. Biloko bozosala ye kokota lifelo. Tika koyokisa mobali ya bato soni Yo ne mtana fungola. Yo mtana fungola. ata pasteur C'est total barrière penser barrière na yo na sima ko na barrière. Yaya, Yo na fungola. na za mutu basangana na ngate na ko dindiso mutu kana terrasse. Bali na moto basi. Satana. O passer akuluna o. O passer modèle. Mais c'est dit. Non comprendre faire. O passer awat. pasteur olakisa musapi munene nzongo de verse galika munini musapi munene Ouais makasi poli hein. naza mal éduqué Ouais poli. kiabisa maloba na yo kiabisa maloba na yo oh Kene na osobanga pasteur te Kene na commissariat. Kene na commissariat.
Voilà, fidèles téléspectateurs, nous nous retrouvons à un endroit où je suis en train de voir des gens qui sont en train de se chamailler, qui sont en train de se disputer, mais on va essayer de poser la question de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Pasteur Tomonio osa s'acharner contre individu, un ami balé. Bonsoir, pasteur, d'abord. Oui, bonsoir, maman. Mokili Koufi. Mokili Koufi, tozoye bali susute. Tozoye bali susute tokende wapi. Mobala linga misala bo mwasi. Mwasa linga misala mobali. Biloko wana nazo telemelango makasi bakozonga basi. Bakangi mwana mobali ya batu azobima na porta lupangu na epwa kene musala. Bango baye ba pede. Bana mibalo ba misala lokola basi bakangi. Mais franchement, papa, yozo tambolana pasteur apparemment. Oui, nazana pasteur. Azoté à Sangomalamu, la mitema. Mais pasteur apparemment lingo bundana bango, qu'est-ce qui se passe? Mais qui impolitesse ou eza yango te ngana za quand même. Yo za pasteur okiki ko bundana bato monite yo foté. Yaya. Pasteur pe mbali na bino. Ngai na papolaka ngana za lite ya kanda. Na lobaka tongo midi pe pokwa oya ko yoka te ngane pe toko yoka na te. Omoni ngana nzela na zoloba bien ko pesa ngambote te. Bossa na nganingo bossa na libela mama bota yo. Voilà moutounion sont même gars il passe. Voilà, merci très chers et fidèles téléspectateurs, on continue. Je vais essayer de parler avec nos frères qui sont de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais les appeler nos sœurs ou nos frères. Attendez. S'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir ma chérie. Ouais, comme on a mon niveau de Comme on a chérie. Comme on a une femme mariée, mère de 2 enfants, maintenant a divorcé. Mi bali ya kini bazama kambo elengité. Maman, tu as un problème na boenini. To bundina musa nzambe. To comme biso nso basala satana. Nzamba alongoli biso na buku abomoyi. Oui, comme on a olobi nada. Nada femme mariée, mère de 2 enfants, mais divorcée. Oui. Chérie, nazo comprendre. Na bengo tonton to tanti. Nazo ebate na benga. Chérie, t'as mis sur ça témoin. Je suis une grande dame. Mais tu comprends tes phénomènes moko boye. Grande dame na bengo tontin to tonton. C'est Kaimama, capitaine de l'équipe. Tu comprends que tous autres côtés en bas na biso moto zo na compte par na biso. Pasteur moko apparaître biso karbo lo kwa mininga shimboki. Alors zo ba blabla, tu comprends. Mais pasteur wana. Balinga mutunde nini? Maman, babi basala nzambe ata na mbongo te pesa tema pasteur ana kenda na biso likimbia koksa mbongo te atolobata na lola to sengi reste. Vraiment namoni bino bozo swana bolo banana malembe bozo swana bo expliquer vraiment problème ezala kinini poko komatina niveau bando swana boy na ma copine nga to sala bata batu bisabola to moni en quelque sorte partouze ya partouze ndobi français makasi ya kita luka pete bozo sane tina mobali moko 2 personnes c'est ça non voilà j'ai dit partouze OK ya to sara ndeni so papa batu akitoro to moni ke otozo quelque chose epani to conseiller makam quelqu'un da biso limbe mbongo ekomaka na kitoko to mbongo ezala na vie to kose eza stratégie babi mutu muso mona boy ana ndenga ozwela mbongo te biso to koseli papa wana ke abimana biso to benga ngwe sabola de loka lokuta. On comprend. Il y a ton conseil papa va te faire comme une faible comme une gabi msambongo pour bezali bosol pang na bango. To te ka pasteur moi longilo kwa mukombo so kimi na jardin zone biso ba congolais ko tsambongo te. Kwa manga mo besu. Mukombo so ba kimaka. Mukombo so moka kimia te. La manga na so ba tie centre na kate na kate. C'est qu'on est ça en quelque sorte le ba que bobeta ki ne cop mais cop angwe foiré c'est ça. Maman foiré et puis des foiré boy. Tu as dit que yon de comme ça moi ça faut que ndoluka ça t'a dit de l'auto foot à transport. Ouais comme songa Bon pasteur kasbo salendeni pasteur ana to kutani na lifelo to komeme kulusu. Mais franchement bino pona bino eza malamu ko sala mambo bocho sala ko kosila mutu makambo eza bien. Maman pour l'instant ça bien parce que toi na misate so linge comme ma bé to mona ma bé. Aïe. Mais vraiment ouais pasteur un conseil kasi na habité mais comment yo peut directement faut banda malamu ko swana na batou mais qu'est-ce qui se passe? Eza mabe makasi botika kozwa ba interview ya makambo yo. Bino pe batu bozo pesa bango mutu makasi. Bozo zwa bilongi na bango bozo tande yango partout bango bazo zwa valeur makasi bazo mata. Nzoka o bazo sala esa bondoki makasi yango nazolo batongo midi pe pokwa. Yaya nazolo ba bien soki bozana mwana oya za teti. Azo yokate mwana ninga beba ninga koma PD. Benganga na plus de 143
89 78 37 20 ans nako koma nako bimise makila ko lapa boni boyeko na boyi na lingi oya botama mwasi atikala mwasi oya botama mobile atikala mobile na kendeki me motema nange zokoka te mais na préféré ki mobile yango pa kimi toni na préféré na zota moi interview à mobile yango ba koseli makam mobile ya kei soki musala interview tuna mobile Pasteur sina bimane avec la photo opération A. Il y a Ernie Pasteur. Vraiment, fidèles téléspectateurs, alors. Ouais. C'était ça, au fait. J'étais en train de passer. Nabanda au sala moi interview nanga kande to sala micro baladeur. Alors na kuta na kasi problème oyo. Yango na mega ki koye. Ba na habité so mbala za msikate. Fallait quand même aya à expliquer biso, hein. Voilà, je suis en train de passer avec mon micro baladeur pour parler un peu avec les gens qui sont en train de passer par rapport à un sujet. Et voilà que j'ai rencontré des gays, si on peut le dire comme ça. Donc c'était juste pour savoir c'était quoi, c'est dû à quoi la dispute qu'ils ont eu tantôt là. Alors on est en train de rencontrer, c'est l'homme dont je sais pas, les gays ont eu à parler tout à l'heure. Donc toye bah quand même ceux qui bah sur les acquis comme papa bazo accusé au que yo linga qui peut se pela kina bana basi bosali ba makambo. Et en fin de compte, au PC, bon, t'es Esaïa solo, papa. Madame, je sais pas. Non, mais ce sont des garçons. Hein. Moi, j'étais chez moi, je sortais parce que baninga mo babenga bande ko zelanga. Na komika na bimi juste na porte na portail na ngai wana. Na moni bana mbali bon mi balé bazoleka. Ba ba pesinga mbote na répondre bango calmement. Oh non, bien habillé, bon merci. Oh et après tout de suite, donc car lelo na habité na bibangote. Na bibangote bilongi wana mbananga liboso na mona bona vinanga. Yo bimana na ba PDT ba travestité. Na boni ba buzo ba bonga ki mana mona moninga na mobali. Je sais pas, c'est mal. Ba zabasi. Wana isa ko kipe bango. Moi vraiment je ne sais pas. Je suis un homme marié. Na yebi bangote. Madame na yebi bangote. Vraiment ça Sony na bandang même ko banga mwasi na bima amona buzo ba bongo vraiment je sais pas ngai tchanga place ni. Balobi ke ngai na bima na bango na si ça il paraît mbongo te to ebanité na yebi bango même pas. Donc c'est vraiment je sais pas. Voilà. Merci quand même. Je pense que on a eu, par rapport à notre micro-baladeur, on a eu quand même l'occasion et le temps de rencontrer ce problème et on a eu à parler avec toutes ces personnes. C'était des gays qui ont eu à rencontrer un homme. Moi, puis bon, balobi que tatango makambo. En tout cas, réalité c'est bien dans mon kilio, réalité c'est bien dans mon cao. Donc, on est ensemble. On va continuer avec notre micro-baladeur. On a habité ceux qui n'ont pas sa conseil, ceux qui n'ont pas ni bande comme Bali, ça va PD, ça va gay comme vous voulez, un travesti, je sais pas. Donc on va comme na niveau un travesti, c'est pas un travesti, on a vraiment ma belle, ma camion sur penza, mais comme déjà à 2 points pour comme wana, mais vraiment on a habité sur na rolobani. Na préféré na se taire et binomo comme téléspectateur peut battre sur Bozolanda, boroba qui ça moi les loba par rapport, il y a télé-réalité pour comme oh na otiko kuta na maintenant ça un micro baladeur, na kuta un problème wana. Donc merci à vous tous d'être toujours branchés. Moi je continue avec mon micro baladeur, donc à tout à l'heure.